Famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko bolandaka biso, mbote na babone tout au bolandaka Ursile Botelwa TV. Bando nanga topesi bino mbote esika na soboza ande boyebi awa tolobaka toujours bonjour, bonsoir, yango et dépendaka na ero kolanda biso. Bato balandaka biso bayebi tolobaka bonjour, bonsoir et dépendaka vraiment na ero oyo kolanda Ursile Botelwa TV. Lelo toye kolobela likambo oyo ya Davina Nadina na tomoni yango na internet tokuta na likambo na réseaux sociaux. Alors balobi réseaux sociaux e indi kaka po dinana abengi Davina millionnaire. Donc kaka po dinana alobi ke Davina asa lisusu millionnaire te asa na niveau ya ba milliardaire. Alors yango nde e créer problème o nyonso toye kolobela yango lelo na réseaux sociaux. Na on a besoin ba famille bota, na on pe na besoin ya ba cook. Donc pour tant soki likambo ebimi senga tolobela to tapena eloko ne sika nango. Alors on a besoin ba famille bota na pe na besoin ya ba cook. Docteur Bokoti mutu na mutazo kitsa vanda bino mo boyebi mutu akovanda na première place to mutu akovanda na deuxième place. Donc mutu na mutu apo na penza esika oye akozala vraiment confortable ya kovanda. Donc esika okozala comfortable ya kovanda ya ngonde okopona o vanda. Na pesi mbote na bayanga ba o balinganga na pesi mbote na famille bota mobimba na pesi mbote na Madeleine Aketa ya ba Madeleine en tout cas ba mbote na wesikozali mbote nanga ekende directement na Linda Bukulu ya ba Linda mbote na mama na biso princesse Allegri ya mama Yvonne ba mbote na wesikozali boza penza ebele ona pesi bino ba mbote esika nyonso oyo bozali. Ndeko nanga soza mbalano ya liboso okoti na Ursile Botelwa TV en tout cas ou s'abonner, ou commenter, liker ou partager biso partout, partager na Facebook, partager na Messenger, meka o mema biso tina WhatsApp, meka kotinde la baninga penza lien bayeba eloko nini o tozolobela. Soki likambo ebimi il faut to tiara likambo na mesa, il faut to zara pour te to zara pe contre te. To ya ka penza to sala ka analyse to lobela likambo ndenge yango ezokende e ozara malamu mingi. Na lobela likambo na za pour famille bota te na za pe pour baba te to lobela vraiment likambo to tiango na mesa to lobela yango ndenge et singeli. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez sur Facebook, WhatsApp, sur Messenger, partagez partout et puis tela biso commentaire à bien par rapport ya contenu o tozolobela awa. Na bengi bato afinga rate s'il vous plaît. Bino bato bozaka pour na lingi nanga amute ko finga te to sala ba analyse na biso to sala ka respect to finga bato te. Alors yo pe o koti na commentaire ko ya ko finga te to sala analyse lokola batamayele. Donc muto ko kota na commentaire na biso yebake eza chaîne ya batamayele to sala beaucoup plus na posa ya batu ya mayele lokola biso. Toza pena beaucoup plus posa ya batamayele kaka lokola biso yango bomoni toyeli boso na bino poto ya kolobela likambo opo likambo yo soki to bito tika yango lolenge likambo ezo panzana lolenge ezo kenda na réseaux sociaux en tout cas so to bito tika yango e ozala malamu te yango bomoni toyeli boso na bino poto lobela likambo yo to clôturer na likambo yo esila mbala moko eloko mona nu o esengeli to yeba na lobango na bata maboke surtout bata théâtre ne bazalagana théâtre si epanzana ekoma nango de ba groupe ekoma ke ona batu na e ona batu melo monga na comprendre ba cookte omoni moko bino mo pe bo fula rabatu bino mo pe bo pesa rabatu gaz dinana akena ndakwa Davina ezalaki à l'occasion ya 5400 abonnés ya Davina.
Davina na chaîne na ye actualisation depuis a fongoli yango kokisaki 5400 abonnés n'espace il y a 3 semaines à comme na monétisation n'espace il y a 3 semaines à kokisaki 5400 abonnés. Alors abenga ki na ye ba star na ndaku na ye ba yaki pe ko sala pe moi tournage car ndenge zalara à l'occasion tournage a profité ki akata gâteau ba kata na bango gâteau il y a anniversaire ya chaîne na ye. Tu comprends de te ba mafinga ekoti babakuku bafingi pourquoi parce que Dinana a soulevé kaka point moko loba na Davina oza millionnaire te oza milliardaire. Est-ce que problème ya Davina na Dinana et problème ya Davina na Sila Bisalo etali Dinana? Est-ce que problème ya Dinana na Sila Bisalo etali Davina? Moko boluka te ko pesa batu matière place matière ezate. Moko boluka te ko bimisaka likambo place likambo ezate. Lelo boyo ofinga Dinana. Lelo boyo ofinga Dinana. Bofingi Dinana. Dinana na sila ba audio bima kala. Dinana tonga sila e dinana tonga be c'est normal pour mutu nyonso tonga na ye. Ba tumsu to tonga tonga kolongola te na tape nanga mutu nyonso tonga. Ba vrai songi kuteza ba couple to yebi ke mwasi na mbali ba tonga fort. Mutu nyonso tonga. Mais ça ba tumsu banda ba banda tonga bazo occasion ko enregistrer bango te. To ba ke sila bisala aza saint aza pe sainte sila pas tonga. Maintenant bazo occasion ya ko enregistrer yete babi bisa audio moko ke o Sila Bisalo audio bimi na bazo occasion wana te. Mais lelo tomona Dinana memi ngambu kwa kumisi Davina ekende bwe Dinana ezonga bwe Dinana bo komo salela Dinana ba analyse yo lobake abota mwana moka sundola e mutu nyonso na réseaux sociaux aibi ke Dinana ana bana mibale ya mobile na ya mwasi mutu tu ayebi yango Dinana bomba bana na ete abomba bana na ete alakisa bana na ye mais lelo ka kimotema mabe ya biso ba congolais kimotema mabe otozara nango po Dinana ye akumisi ki millionnaire ya Davina alongoli na millionnaire atomboli na milliardaire. Yango na boye ko finga Dinana na internet. Bobi bisake abota mwana moko kutavandaka na mbudi. Mwana na vanda le baba koko na bango na mbudi. Dinana bota na noko na bango depuis kala wana matière wana zaki wapi. Soki matière si réellement matière a Dinana ezalaki ke abota na noko na bango mwana vandaka na mbudi. Depuis kala wana matière wana zaki wapi. Depuis kalawana ezaki wapi. Lelo nde matière ngo ko yakobima ke Dinana botana noko na ye ke mwana zalaka na mbudi ke mwana zalaka boye ezaki kitoko te. Ya kitoko te. Lelo bokoma ko luka ko créer ba rancune moko boye na théâtre bokoma ko luka ko créer ba problème moko o ezanga mutu na makolo. Ba problème ezo ba kisama ezanga mutuna makolo. C'est normal. So Dinana ye akumisi Davina. Elo ngana mona na babakuku bazala fragile balinga te mutu msusu akumisa muto basola te na sila. Eza bongo te? Eza bongo te? Eza bongo te? Lelo Pierre Ndombasa ko biba Pierre Ndombasa jouana SB a jouera pe na famille Libota. Pierre Ndombasa ko leka na émission batuni Sila akumisi Sila bomo na jamais mutu moko ya osela ngo polémique. Bomo na jamais mutu ya osela ngo polémique. Mais lelo talande bobimi ebele. Lelo talande boye koloba. Lelo talande bozuma papu ya koya koloba. Ya koluka ko créer Dinana matière o ezalate. Po Dinana akumisi belle vie. Po Dinana ye alobi likambo belle vie. Ya Davina pardon. Boye koloba. Dinana ko kumisa Davina te. Aloba o yo mona. Na sala ke mission moko lobi na biso video Davina na mbongo ya lukuta te. Davina na mbongo mutu tu ayebi ke bendie na mboka na biso balaka na mbongo po bendie musana bango za business. Business est fou taramakasi. Davina mwasi ndie. Mobile nana combien.
Combien de business au mobile Davina na ngona Kinshasa? Ana ba maison bendie wana combien? Bomoni compagnie mai eze ya Davina. Namour agence au Davina lekine internet alobi eze ya ngatenga na aka madame. Namour agence eza ya Davina. Namour wana eza komba mwana na ye. Alors ce qui dit nana lobi que madame la millionnaire a kosi sikani alobi vérité. Gingomba yaki a alobi ka na Davina millionnaire. Bo sasa gingombe bo finga. Donc mutaku misali sou Davina te. Ah ngape ici bote la TV na yo lo ba Davina millionnaire, je suis sûr que na ba commentaire bo finga biso. Il faut arrêter. À un moment donné to zonga na place à batou. À un moment donné, tous à la rapé ba responsable. Place polémique, et ça te toko tara polémique te. À un moment donné, il faut arrêter. Babylon mususu, eza biso moko to pesa ango pouvoir. Babylon mususu eza biso moko to pesa ango gaz. Babylon mususu eza biso moko to lukarake bana panzana. Bino boka saka kete to yeko finga dinana. To yeko peut-être batu batala na bango video wana te ya Davina tangu dinana kumisaki Davina. Bino moye bo fingi dinana batu ba luka ba yeba. Nzinde ni makela ngo ya bango na dinana ezala na sute ba yeko finga dinana poan. O te ba fingi dinana po dinana kotela ki Davina po dinana lobaki bwe po dinana lobaki bwe kitoko te. Mutu na muta libre. Ngalo bango, mutu asolisaka mama na yo te, yo po otie kate. Dina na solisaka sila, ta solisaka mama na bino te. Botaka ekani na ndeti na ndeni. Mutu asolisaka mama na bino te, bino pe botie kate. Bo monte que tombo ke tombo luka ba matière, bo vana bino ka bo luka ba matière ya dinana. Bovena bino ka boyo luka ba matière ya dinana. Po dinana yake lo bena na Davina millionnaire. Boye ko luka lo bo monte ke binonde. Bo fula dinana. Po atabo bimisi dinana zana mwana, asundala mwana. Dinana kunenga zana botana noko na siko to sende tindeni. Sur eza réalité oui, eza le passé to sendeni. Sur les ya lukuta boko si ko luko no to sandeni. Est-ce que yangonde ko ekoluka ko kitisa dinana to yangonde ko luka ko boma réputation na non? Bozala ra série. Kuku bozala batu mo boy boza sérieux. Bozala batu mo boy boa fort. Ata likambo ye bobeti yango mbata bolongoli yango. Bozora na ebite Davina pesa rabino vertige na ndeni. Bozoka vertige na likamba Davina. Likamba Davina na sila e ale passé. Davina osa la vie na ye, sila posa la vie na ye. Mutu na mutu boche na poste na ye. Mutu na mutu boche na place na ye. Tala mutanta na droit sala o alingi na vie. Ngana kola na lamuki na mibengi na milliardaire. Ezanga. Ondi mondi mate ezanga. Ngande mna ebi compte à banque nanga. Davina ebi compte à banque na bango. De bondi mate kaza millionnaire to milliardaire eta la ye. Po mutaza millionnaire esenga te alata ba yoji amba moto. Po mutaza la millionnaire esenga te ke alata mbongo na nzoto. Eza ye Davina bala mbongo. Mambalo bana bino ya millionnaire koza pe ya solo. Mobile nana ba maison. Mobile ne ana maison mon côté mais ba maison. Mobile ne azana ba compagnie. Ce que pas un millionnaire. Eza jemuke. Ya jemuke. Bimo ka satanga lo bana bino na millionnaire bobulanya za yemoko. Amo sa libala. Davina bala. Likona nga bala congolais te. Abala congolais te. To ebi biso mo bendie na Congo ba ya oluka mbongo. Bendie ba bato ba mi pesa na ba shop na ba business. Muto osala business so ebi so kaza millionnaire kokota ngo doute te. Muto osala ka business so bino ke na ba million kokota ngo doute te. Okota ngo doute poani. Sko dina na kosi. Dina na kosi te. Bolukika likambu, bolukika mafinga ezwa place. Poani bolukika mafinga ezwa place.
Tandis que l'affaire à Davina et affaire à Dinana Sila et c'est Sila l'internet. Et c'est pendant to clôtira, pendant pas ba clôtira. Et Sila l'internet. Mais le lot bobimisi ndeti di kambango bo finga ndeti Dinana à l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? Dinana sali nini? Asali nini oh lelo bobimisi likambo ngo bolamusi likambo ofingela Dinana na internet ba je na bino to ebide ya ba je o ezara bo futi batu benganga na kota live tala to créer matière to lo babo pona Dinana matière ya te pona Bellevue matière ya te butira sila kimia tango boya lo bato te sila mutatindi bango bimo kasi so boye ko attaquer Davina so boye ko lobela Davina lobela bino te akozonga na sila bino bolobela ka sila tango boye ko finga Dinana bando zonga bango be baya ko répondre bino ba ko répondre bino kana kombo sila ba ozonga na sila kona place bo vanda bo sali ba promotion ba film mais bino bo vanda bo betaka lisolo Dinana bo tabwe Dinana kuti bo ebite ka sundola mwana ekuta vanda kana mbudi mwana ekuta yakoza ba formation ndeti odia fi wala bo mona keza fabriquer o eza kaleza lelote mwana yakoza ba formation pona nini kala yango yefi yango bimisa ki matière ya Dinana te. Il faut beau se poser la question. Kala wana yefi wana po Dinana kuto sera zaki na problème na sila bisalu sera ba problème ba audio. Yefi wana pourquoi abimisa ki audio wana te? Pourquoi abimisa ki likambo wana te ke Dinana aboto so mwana ngolo biso pas ya ba 20 quelque so 25 so 23 ans de bolobi. Et bon mwana Dinana mobile o auto si sa classe. O atanga na université, o mobile azara na poto, akende pe de ya confiance ana agini 10 ans. Et bon, oya ya mwasi ana ajini. Boube tarakara. Davina amutu. Davina ana tala na ye. Davina ana ndenge na ye. Si la pe ana ndenge na ye. Davina leki na internet awa. Apesi defi boye langa buka lupangu boye langa boye mais bino baba kuku bo pousser si la ke laksandaku bo si la bo tiena niveau ya Davina bo kokani si bango mibale bo pousser si la ke laksandaku or série si la bandara théâtre Davina bandara théâtre te bo moni sika Davina on jouer na bino bo moni sika Davina on jouer na bino. C'est aussi la banda théâtre. Et à la série Davina banda théâtre. Ce qui Davina lobby aza millionnaire. Et ça Davina. Oui, moi j'accepte qu'aza millionnaire. Pour nous en avoir millions. Et ça problème était. Et après ma mbongo. Et après ma business. Et après ma ya compagnie. Et après ma entrée na weza combien. Tant à l'obaraza millionnaire à Simara. Oh à l'obara po ayebi. Ayebi. So mutakumisi mabeza botaki ndako asila awati batu musu ba féliciter sila bakumisi ndako asila eza mabeta so mutakumisi Davina biyo bokomisi ngo problème boye ko finga Davina pa kumisi boye ko finga nani na mama na biso Dinana pa kumisi Davina est-ce que Dinana na sila balobana te Dinana sila balobana te Dinana na sila balobana te Bakipa na raté. Et à te kepo baswana. Mais ça que pour réseaux sociaux lingi bongo. Moutounyo sa poussa na rapeme na Bellevue. Moya poussa na peme na sile ate. Pwani po bino so mutapoussa peme na Bellevue bo fingi. So mutapoussa na peme na Bellevue boye bo fingi. To sa mwa monzele wandona. Boye bo fingi. Ça se passe pas comme ça. Chacun fait sa vie. Okumi sara sila tika na para sila mamba family bote taliote Davina tabimisi compte à banque nebo etali binote ata mutoye akumisi Davina 1500 fois etali binote okumi sara Davina tika na dadana okumi sara Bellevue tika na Bellevue okumi sara sila tika na sila okumi
okumisaka Daphne tika na Daphne okumisaka Michou tika na Michou makamba ngambo na ngambo etali bino te bokoma kota ba innocent combien bakota na dossier oyo ba innocent combien bafinga mapona eloko te eya kitoko te bozwa conscience toya kosala bemission mpona oyo ofinga batu te mais tokoma oyo okota na ba vie privée batu mpona ofinga eya kitoko te dina naza quand même mukolo ana bana eya kitoko te. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Yango message na yela kibino botika dinana à l'aise abota na noko tote eza dinana eya vina e bana baze ya ye mwana ngo o dinana sundola kala wana zaki pour le lobo ya bisalikambo na internet. Merci beaucoup bandeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout sur Zamba Liboso. Tant vous s'abonner, en tout cas, finissez la biso cloche à notification. Nzambalola akopambola yo. Tielanga j'aime bien. Tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est Soumassia à Zongite. Bisous. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.